bobenga WhatsApp, Facebook, bobeta kala juste comme ça. Mbote balandi qui fait top news émission na bino bolelaka yango lelo sujet ezali lelo sujet na biso ezali ebele ya bato balobaka kindoki oyo bino nyonso boyebi kindoki nde balobaka kindoki ezali voilà ebele bato balobaka kindoki ezali mais kindoki yango ezali tomonaka te mais lelo na gauche na ngai tozali na ndeko na biso kombo na ye ndeko die merci na droite na ngai tozala ndeko kombo papa Joël toye sikoyo ni loko moko to faire comprendre bato balobaka kindoki ezali na gauche na ngai de merci alobi ke kindoki ezalaka na droite na ngai oyo toza na papa Joël alobi ke non kindoki ezalaka te yango wana ngai mpe na bino toyebi te yango justement eza ke non on apandisi mwa réunion na kati ya plateau na biso justement toyeba est-ce que kindoki yango ezalaka soki ezalaka baprouve biso ke kindoki ezalaka soki mpe kindoki ezalaka te baprouve biso mpe ke non oui parce que kindoki ezalaka te yango biso na bino na biso eloko tobaka ke non toza lisu moko système même moral tobaka pese eloko tozwaka eloko tobike cameraman na biso azalaka amona mayele afungola biso caméra toprésente bainvité na biso na gauche na ngai ndeko die merci bonjour. Bonjour papa Daniel. Ouais, santé boni. Madame papa. Merci. Ezalaki ndeko die merci topusani mpe na droite na ngai oyo tomoni na papa Joël. Bonjour Joël. Bonjour papa. Santé ndenge nini? Te santé bien. Ouais, bomoni ndenge bandeko na biso mibale oyo toza na bango na débat na plateau awa sio lelo toyebake non kindoki ezalaka to te. Papa die merci. Oui papa Daniel. Vous pouvez biso babi ke non kindoki ezalaka. Est-ce que kindoki ezalaka vraiment? Oui kindoki ezali. Kindoki ezali. Kindoki ezali. Ouais, vous kinde ndeko na biso alobi ke non kindoki ezali. Tozongi pe susu na droite na biso papa Joël, est-ce que kindoki ezalaka? Et pas nanga vraiment na boya kango carrément que kindoki ezate. Voilà, boyoki ke babi ke non kindoko to kindoki ezali, koto babi ke kindoki ezalaka te mais ce ko poto ye bango vérité ke non kindoki ezali. C'est que yelo ko andimi ke do kindoki ezali, c'est que ça na ba preuve o ko prouver biso ke non ou c'est que ezana kindoki. Do ko andimi ke kindoki ezali tozo bana na na ye ami ko expliquer biso parce que ya lobi kindoki ezali. Papa dit merci. Expliquer biso yo lobi kindoki ezali. Expliquer ce kindoki wana mo kindoki bakangela ngo même sur na l'état parce que eloko mona na kati mais nene ko ba eloko mona na kati on dit que kindoki ezali mais ko expliquer biso na. Oui papa Dan na question na tuninga vraiment pour expliquer les spectateurs pour kindoki ezali comme si nga mona dans la preuve na kati ya libota na la famille na mona kindoki soki na lobi na détailler bino puis na za na kati ya ba preuve za na kati ya libota na nga tata moi si même ya ngai azali grande sœur ya papa na ngai aza succès monene na kati ya famille kindoki na bango to découvrir ngo ndenge nini tozalaka na lopango ya famille biso nyonso surtout ezalaka chaque samedi il faut réunion ya famille salama bandeko bandaka koya wana eloko chaque samedi bandaka kosala koboma mabata or mabata wana tant tozalaka mike toyebaka te kino mabata wana eza bato or mabata babanda koboma ezalaka nde bato chaque samedi so bavandi réunion komona baye bazwi libata bakati motu babomi okomona tipokwa bakei ti toye kovanda na papa yo kovandisa biso non omoni bandeko na bino bayaka wana po papa na biso meme ye moko balingi bainitie na kati ya pouvoir wana ya kindoki papa na biso aboyaka yango ya bango basalaka nini balobaka ke okobota mwana soki mwana nayo ya mwasi akomi na age ya 30 ans
aobala te bakosente kaka bongo esili ya mobali so akoki age ya 45 ans totalement efa kufa preuve tokuti koperdre deux grands frères na age ya 45 ans 45 ans bauti kotika biso lelo nde tozosola na bino awa yango nayebisi bino ke bandeko na ngai kindoki ezali libata babandaka kobomba chaque samedi ezalaka basacrifice ya bana na bango donc c'est-à-dire so babomi libata oyo lelo samedi oyo eza zemi ya ndeko wana ya kozwa akobota te akosenge makila comprendre mama oyo ya ngai mama na biso azalaki wana azalaki na vraiment na kosambela te koyeba te azwaka zemi avant ke ngai oyo nazoloba liboso na bino bozoyoka azalaka na zemi evanda c'est un samedi boye na ba 15h tata mwasi na biso wana aya na ndunda moko bapesa mama directement kopesa mama pesa mama ndunda wana na tongo na pokwa mama sina makila mwana ya 5 mois abima oyo eza bapreuve nyonso ekindoki nazopesa bino epuis mosusu na kaka na kati ya lopango wana tozalaki na tata mwasi moko babandaka mingi tata mwasi mpe kaka ya libota abandaka kosala banini batige juste kaka mpona réunion na bango baréunion wana ezalaka bamisuni ya bato oyo babandaka kolia soki bato bakotuna nga bakestion ke koma yo ozoloba bongo yo omonaka ngo te alors nakopesa bino bapreuve ezali ke tato aboti ngai nde avandisaka biso ke omoni soki bomoni réunion wana ezosalama na kati ya lopango ezali réunion oyo basalaka sa bana ntango nyonso tout donc chaque samedi bazoboma yebake bayebi ke moto etel a mwasi na kozwa zemi donc ntango babomi libata wana déjà basali sacrifice ya mwana na bango ntango omonaka kino tata mwasi mama leki wana azwaki zemi koma zemi yango ekomi kaka 5 mois boye ebimi ekei na preuve oyo ezali ya age ya 45 ans ya bana mibali ya famille na biso nga mona koyebisa bino ke grande sœur na ngai oyo ya famille mpe kaka na age ya 30 ans aute kokwela na tom wana ke non baye basentaki ye mwana mama leki mosusu na ya mobali na age ya 45 ans touti koperdre donc na ntongo asali kaka fièvre basini papa apesaka nga ayisanga ke mpo mona ke na famille na biso eza boye tala basini apesanga yango wana tovandani na ntongo asali kaka fièvre tokomi 18 heures akati motema akofi ya liboso ya mibale lisusu oyo touti koperdre na 2017 awa kala te azalaki nde normal abimi na ntongo akendaka mosala akobeta beti libako abandi kobima makila mameme na hôpital trop tard ake akati motema te sa yango papa dali oyo nazopesa bapreuve eza lokola kindoki oyo akondima te kindoki ezali ngai na biso ke kindoki ezalaka voilà balandi na biso ya King Top News boyeki nde papa die merci ndenge awuti koloba par rapport bapreuve oyo ya bimisi alobi ke non kindoki ezali mais tozongi lisusu na droite na biso epa papa Joël oyoka kaka ndenge epe alobi ke amekana ko makambo oyo papa die merci oyo alobi wana vraiment mpona yo olobi nini? Merci pour la parole. Et là, à Liboso, nous avons souligné que Kindoki Ezate, nous avons très sûr pour la Malobananga. Parce que, soi-disant, nous avons mingi, soi-disant que Baza Bandoki. Nous avons bêta pétolo, nous avons tchaté, mais pas même bango, mais nous avons Kindoki Angote. Et preuve à l'appui, bon, on a même s'il y a un problème où il est que Ezama Kamagindoki, soi-disant Makamagindoki. Je pense que c'est ok dans l'État peine de marangote. Nous avons très si dans Malobananga, nous avons un cas où il est que soi-disant Makamabandoki. Mais nous avons toujours une foi dans le que Ndoki Azate. Parce que pas nanga, Ndinga na croire que Ndoki Azate, ça dit Azalate Kaka. Et dans la journée, qui Ndoki Okewa na Butu, ou bien Mekanga, bien Salaboué. Na mona yenante preuve appui que nazalaki na leki na ngape to vanda ensemble soit disant bato mokili pe balobi so ebele que za problème bandoki ngape na lobi za problème bandoki te eza maladie normale que mutu abeli akosa nini akobika malobonga na lobaki me bato musu batiaki ka tembe oyo eza bandoki epa na nga na tia tembe wana ti na suka pe na mona ke leki na ngape abika ti lelo pe aza en vie yango nandima vraiment ndoki te na vraiment na confiance te ke ndoki aza parce que na mona penza ba réalité penza ki ndoki te yango nde nazalaka sir ke ndoki azalaka te et pas vraiment maloba nanga oya mutu na okelo ke ndoki azalaka te. Voilà papa Joël, hein?
oui tozo bino na soto landa papa joindre ndenga lobi papa pona ye alobi ke kindoki salate pona afanda na bandoki o bato baloba ke baza bandoki balia na bango mais makambo o baso baloba ke no soko fani na ndoki bakolia yo mais balia été parce que yango na limate ke non mais eloko mona ko loba oyebi lisolo o ezaki no papa o na quartier oyo baloba ki ke no mwana na zaki na poto azaki na poto ndoti na mbongo te lokwa bandoti na mbongo te bon papa asiliki pona nini mwana zoti na mbongo te bediki akomi mwana na poto akomi okipe kaka basi na ye na kin papa asiliki bongo pourquoi azui mwana koti na douche ndezalaka na muta sukola basi retrouver mwana bimi na kikoso ana kin ezaki no na quartier biso nyonso tomonaki yango yo okondima te ke kindoki ezalaka papa ba arti wana nakoki ondima ngo te parce que naza très sûr eza nango balezondi oyo bato balobaka eza balezondi vraiment naza sûr nango te parce que eza ni pouvoir moko ekosalama ke oyo ndoki aye ou bien po alokanga oyo adeplace ake quelque part vraiment naza sûr na bango te namonaka mpe bapreuve oyo esalamaka ke ndoki akoki ozala oyo soit disant aza ndoki mais assurance moko ndoki azalaka te ezaka nzambe nde moto abikisaka mais eza teke maloba nzambe ezaka nzambe nde akoki osala parce que nzambe aza oyo tobenge nganga ya banganga nyonso tu mais moto ya mokili aza vraiment na pouvoir te ya kindoki wana eza maloba ya bato ya mokili balobi mais eza vraiment na pouvoir te moni ke eloko eza très important obake nzambe asali miracle na ndenge na ye mais ce n'est pas dit ke ndoki aza te voilà balandaki votre plus boyi ki gandingi ba utolo ba papa ndenge a défendre ke alobi ke no ndoki aza te par rapport ya ba art o ya utolo ba tozongi lisusu na ngamu na biso tozongi lisusu pas papa Dieu merci papa Dieu merci j'espère que non matoi oza baba te mais oyo ki pe par rapport ba art ma parole oyo papa doit toujours binisa par rapport ndenge alobi ba ke no kindoki ezate pona yo olobi nini. Oui, papa Danso, la nuit à malam ou bien à banda qui on a des détails à famille en maille. On a pouvoir que Kindo Kezali. Donc, on a besoin de mater Kindo Kezali. N'a pas de détails belé, il y a bandoki. Na quatre quartiers de banda pour vendre wana. Tous aki na deux garçons bazala ki wana. Moko zaki a wilo, le sika pa kena na éviter. Dami balé et zaki ma bouche. Pour bazobenga ba sinoma ba. Tozalaka na kati ya quartier wana tozalaka na lopango ezalaka na sima na biso ezalaka na 3 nzete ya manga nzete ya avocat na nzete ya mbumo babengaka comment momboya ezalaka vert boy momboya bon wana ezalaka nde central na bango esika babanda kosala bazalaka moto abanda kolia ba câble ya courant na quartier vitamine soko ye na matete comme na quartier vitamine otunya wilo ntunya soye bisoke à Wilo wana c'est un grand succès dans le quartier dans le lobo so ma câble ya courant ya sika bo changer yango hein bo changer yango lo na tongo tito comme 18h bo mona be ku câble sika câble mobimba parce que batnya so be bige ko ba ba électricité ba Hollande biso be bige câble zikaka et sika ba sali boîte o eza mobimba zikaka na tembe et sika wana et au câble mobimba au monde et pelisi moto pe katana mais donc ma bato banda ko comprendre yango te jusqu'à ce que monika ka ndenge zalaka kindoki alia saka ba mystique ne suka ka kokoya mutu nyoso to yebi dingo oh ya to landa ngana monda tsa yebi dingo edinga ko sebiso tindenge boza ko sala ba bozo baluka mutu nyoso mutu sala makamno so tu ye awilo bazo wilo basera wilo na ndenge nyoso wilo ndimate ngala dan docteur dan dokite suka ka ko silabi omoni poke puissance na biso sila omoni 3 étaient dans le pango ya sima wana bokata yango bolandela ngo misira ngo tina se bokata yango botia moto nde bokomona puissance wana ekoki lelo ngala yebisa yoke a wilo tant bakata kaka biloko wana on a vu ça bazaka mibale na magouche mutali bosaka taka mutema na magouche avakata mutema alobi na biso na kati ya quartier na tiki 3 papa o basimbi quartier mobimba eza papa Pierre Victor na papa Jean
apesa biso na ba détail alobi ke bomona nde bakolandana bango nde basimba siège ya kindoki ya kati ya quartier donc na quartier vitamine wana oyo esika nga na vanda oyo nazolebisa bino ke kindoki ezalaka bazali bato oyo basalaka bave ya bana quartier tadi soko okoli oza mwana mwasi okomika na age ya 18 ans ovina ovie sur classe te kindumba mbala moko via masanga naza sek na nga kanet lelo uti kotika biso nzambe asimba molimo nesika azali akufa mpona nini ayaka kodevaki kindoki ya papa na bango alali na butu amoni papa na bango ni esala esoma be apiblion na miso ya bato apres 3 jours atika biso epuis na nsima ya liwa na ye papa pierre aye kosala crise grave avant akufa ye moko akonfese alobi nga nakufi me natiki 2 personnes Victor baza wana na Jean bango nde baza na pouvoir nisimbi quartier oyo ti lelo tozoyebisa bino bango na bango bandoki basala trahison lelo batika biso nsa mokili oyo yango nazoyebiso papa Daniel kindoki ezali awilo azalaki moto azolia câble ya courant câble ya sika donc bokosomba bokoza na courant totikala kovanda na courant journée mobimba te tovanda na courant soki tozwi yango 18h30 19h juste courant ekei awilo toyoyi mindoki ndoki asupportaka lumière te ndoki asupportaka lumière te nga nazoyebisa yo ke kindoki ezali baoyo baza kondima te ke kindoki ezali nga na kozongela so na plateau oyo nakoyela yo meme oyo azalaki ndoki akonfesa motema akoloba liboso ya batelespectateur nde papa Dan okoyeba koedifie na balandi na yo nyonso to ya Kinvoi. Merci beaucoup vraiment. Voilà, balanda Kinvoi Top News. Papa pe alobi côté azali mpe mo maloba oloba te babi ga tozo kendeka tozo ko bakaka système kaka pesa eloko tozwa kaka eloko kaka tala kaka dossier wana papa olobi nini na makambo oyo kyo bon na yo kindenge alobi mais na zongi disumba kanisi nanga sima na eko remarquer il y a un moment soi-disant toujours mona soki nazo ko employer ngo mingi parce que tana loba ke ndoki azate mingi bachaka tembe ngamoko il y a un jour tovanda wana je pense que nazalaki na moi vie ya âge mobo ya kibomwana mais arrivé moment muto moko ayebisinga azalaki ndoki alobi yo deja si balia yo déjà soki tobongisi yo te dans 2 ans ou bien 3 ans ozokufa deja si balia yo nga nayebisi bango natie mpe katembe kandinga toujours kandinga natiaka tembe arrivé moment naboyi nanga mpe nayebisi bango bobongisanga te arrivé moment ta tovandi premier mbula eleki deuxième eleki troisième eleki quatrième eleki cinquième eleki ti lelo tokokisa déjà nakokisa peut-être baage ya ba 40 ans mais namonaka ndoki yango balianga te c'est pour cela que nazalaka toujours na tembe toujours na makambo etali ndoki mpo na ndimaka toujours ndoki te mpo na makambo bango balobaka mais na ndima yango te parce que nini kindoki na bango eza lokuta mais fait émission na biso ezocontinue plus tard tokokuta lisuka na plateau awa tokosola lisu mpo na makambo ezaki ndoki toyoya lisu na bapreuve mosusu oyo ezotalisa ke ndoki aza te mais eloko mona ina bakisa kaka bana Kinvoi Top News balobaka kendo ngambanga danger babi papa na baeglise ndenge omonaka kendo bapaster bazobimisa bato na kati ya eglise bazosopela bango mai motu yo moko akwei sa azoloba nabimi j'espère que biso nyonso tomonaka mais ere yo oyokaka biloko wana ozondima te keno kindoki ezali mpo motu ye moko azomindima keno nabimi nakei azosakola yango ere basopele mafuta so pourquoi nga na ndima yango te raisonne yo moko est-ce que ndoki pena ke soki ezali yo ndimi ke mbisi ekoki vivre pena na kati ya nzoto ya moto après moto nakufa te baya kosala délivrance o délivrance après abimi pour te dire que eza masonge eza makambo lokuta jamais que corps étranger mo boye kovivre na kati ya nzoto no evandi elie mpe me michopo wana te après moto na mpe akufi te aza kaka c'est pour cela que natelemelaka makambo ya kindoki bampuku bazobima banyama bazobima bainsecte mosusu mpe bazobima vraiment pour te dire que kindoki eza te mpo soki eyelaki réellement ke kindoki eza mbele biloko ezobima na kati ya nzoto ya moto il faut moto wana azali sute en vie eza nango mascarade bango bakoma kosala bajournal lelo moto asalisali mwa bapolitike ne marke na
bakoma kosa bato c'est na makambo lokote ya makena yango omoni ke plus tard toya oprouver yango lisu na kati ya plateau. Merci Banandakin Top News. Parce que tu as mis d'accord chiter une émission na biso nenge zala kaka ke ba système PC eloko bozwa eloko boye ki nenge papa na biso ninga uti ko loba par rapport a pesi ba raison na ye ba raison ke no ki ndoke zala kate comment ti ke no mbisi akoki vivre na kati ya nzoto ya mutu impossible wana ezaka ya papa mais par rapport to zongi poto clôturer émission na biso et pas ya ndeko na biso Dieu merci papa ndeko na biso Dieu merci oyoki par rapport ba parole ou papa bimisi comment ti ke no mbisi akoki ko vivre na kati ya nzoto ya mutu papa lobi eza lokuta eta ke yo lobi ni poto clôturer des émissions na biso comme presque na papa Dan na si ko comprendre na ebité ozo comprendre nga nazo landa nga bino papa s'il te plaît na yebi ke bozaka bata mayele oui na yebi mais par rapport ni to lobi lango soki pe nde na pesi mo mukongo boye nza mo kotonga mo ndambo na côté lobi na ko côté la te quoi mais te mo ndo lobi kindoki ezalaka est-ce que na l'état na biso ezaka likolo nzambe na se l'état na se na biso est-ce que mo na d'ailleurs que no baloba ki kindoki ezalaka mais papa Dan soki tozo toujours ko baluke sika moko wana to ko sala ta inani to zala na plateau pour bozo tozo ko se faire comprendre que ngala lobi boye naza la preuve que kindoki balandi na biso nde butu ba comprendre mingi na yango nazo loba te na yeke bino ba ozala ba preuve o eza pena ki kindoki ezalaka ngala na la kiyo nini yawo oui olaki kala te awa na koyela yo moto azala kindoki o bazondima te o papa nanga jola za ko boye kindoki ezalaka te nga na biso kindoki ezali ate spectateur nga nazo bino kindoki ezali ngai to kozonga su na plateau na elongo na papa Joel na oyo azala kindoki abongola mutema kozala papa Dan kindoki ezali ba kosala biso ba spectacle yebisanga ka vana ki magana nga déjà nalandi yo bien na question na yo oyo uti koloba kino est-ce que bisa ko bana na kata jota tango bisa ko na kata jota mo babimisi ezani majite majite wana babenga ngoni kindoki te bandeko na ngai oyo bozolanda ngai partout ngai na koyela bino mutu azalaki ndoki po adetaye bino ke kindoki ezalaka papa Joel azondima te me ngai naza na preuve ya famille na nga na quartier esika na uta nga na vanda na mwana mobali moko muke azali na age ya 25 ans afibaka misapi émission je presque comme moi qui est oui papa tellement yo papa Dan ngai na boy des aboyés et on continue deuxième partie na boy te na boy te papa Joel azoboya papa Joel azoboya te na boy te to boyo bimisaka nyoso parce que na ko bimisa nyoso te na lingaki juste na tali somo moke ewe ba ke kindoki ezali lo ba mingi na tali saka bato oyo bazotala biso oui ba téléspectateur bato bazondima te papa Joel azondima te kindoki ezalaka yonga na lingaki nazo mwa détail ya moke ya kopesa ye lisusu mais lokola ba tozosala na nsima ya ngonga nayebi ke ngai na bino tokozonga su na plateau oyo mpona kolobela makambo adana en tout cas napesi yo merci pe yo merci beaucoup mais papa Joel atika tembeke kindoki ezali merci oko pesa moi contact na bato batala biso et ça la moi bien mususu bato balobaki o bato bandimaka te ke kindoki ezali bandimelongo babenga bobenga na bino oyo bandeko na ngai balandi nyonso ya kini vrai nayebi ke bolandaka partout na monde entier contact na ngai ezali 081 60 71 434 oyo nyonso tu azali na posa ya kobenga oyo azali na doute abenga na numéro wana akozwa ba détail nyonso tu. Voilà, tous on peut papa de biso awa après ça biso contact après to clôturer émission biso ndenge zala ka système. Merci papa pour na remerciement na nyonso to cho sala kati nesika. Na sika numéro nanga ezali contact nanga eza 089 71 24 889. Auto aza na tembe akotia pour que to solo pona makambo kindoki kezate
nga moko na ko expliquer tala ba preuve nga na zanango. Merci pour la parole. Merci. Balendaki votre opinion de baka système PC lokoto zoka eloko oyo kaka nyoso nenge bande kona biso ba uti kolimbola par rapport ya kindoki ezalaka to ezalaka te bino mo boyoki mato ina bino to baka même moral na bino to zaka batu moko kaka même moral ming bato ba yota la biso quoi boleke belé mais to bandaka la mère chef na biso benga mère chef pasi mwa munene talaka mama social o ali muto aliaka na bana quoi soki to lobaka ke soki batu na mokili mobimba so bazalaka lokola yo même ki de chansa mais to bosa NTP BM masala na kati ya Italie talaka mokonzi kuna kati to peso pe mbote sikozali to bosa NTP bat nyonso balandaka biso mingi ba mama nzambe malamu na kati ya Londres to bosa binote mbuta samaki to bosa NTP mami na motema simplice to bosa nité boleke belé vraiment cameraman so Steve Luye to bosa NTP boleke belé betike bino no so botala ka biso so to bito no tanga ba kombola bino vraiment miso pende ko continuer kaka aussi la kaka te mais to le lamino ya trop to le lamino trop ba roi Mike ba roi golf mère Gérène to bosa NTP système PC lokoto zwaka eloko au revoir bye bye.